vérifier maintenant le dossier. Tout le monde nous a imaginé. Moi, on a bien 22 ans. Tout le monde, est-ce que vous dit que mon papa est au fond de la bouille de l'immobilier? Moi, on a 22 ans, la fille. Car soit tu es, mais il a 23 ans. Habité, car soit tu es, moi, on a des amis. Ceux qui, moi, ils allaient, tout payer, bah, dommage intérêt à 500 000 $. Comme moi, on a déjà mangé, il fallait papa, ti comme moi, on a eu au fond. Comme moi, on a eu au fond, et que moi, on n'a pas allé manger. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata Nzambe ya le Nazarien David Nzamba ayebana kitoko kuma mukondima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo ebateli le Nazarien Pamboli oye mona na katempeni mama kantelobi Kola pie mapapu masopi mafuta Toko kesi ena elongo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus Du nouveau à Kinshasa, Yasika Eye, Maison Nazareta. Toleisa mabota na biso pe bandeko na biso na Kinshasa, na mbongo mukie. L'histoire de Nazareta n'est pas si compliquée. Opesi mbongo na yo, kobanda na talo ya $10, $15. Pe $20 ya pamba à partir ya Europe. Bandeko na biso na Kinshasa ba récupérer biloko ya kolia na Kinshasa. Masolo bongwani. Yambala oyo la Porsche na Maison Nazareta ba simplifier affaire. Pour tout contact, appelez Maison Nazareta. À partir ya Europe, naba numéro oyo. Paris, Suisse, Pelisusu Suède. Likambo ya retard eza lisusu te. Po ma solo e bongwani ya solo. Na mbongo na yo ya mukie, bandeko ba retirer biloko ya kolia na Kinshasa. Donc, opesi mbongo, ba pesi ya kolia na Maison Nazareta na Kinshasa. Nango Tolobi, bienvenue à tous. Bonjour chez vous, bien-aimés dans le Seigneur, aussi très chers fidèles téléspectateurs, les amoureux du Christ, aussi ceux-là qui aiment le nazarientv.com, je vous dis bienvenue et c'est bel et bien moi la vôtre. Toujours à mon poste, la princesse de l'Éternel, la servante de Dieu, la présidente du Parlement céleste et députée. Dans cette émission qui vous fait plaisir, donc ici, parce que awana les Nazaréens, Maramouizara et Bélé, où font la ramisu, né à Molimo, né à Bomoto. En tout cas, pas trop de commentaires aujourd'hui. Je reçois pour vous, parce que je suis bel et bien ici, à l'est du pays. Je rentre tout d'abord à la régie, prendre un élément si possible et on s'y retrouve tout juste après. Merci beaucoup. Wazali kitambo kati ya
bel et bien de retour sur ce plateau de lesnazaréentv.com. Aujourd'hui c'est chaud, bel et bien chaud. Bengela nga batu ndenge toyoka na ndenge to mesana ndenge ezala kana les Nazaréens. Et le temps pour moi de dire ma pendo yangu na batutu ya France ikona panda sana. La princesse de l'Éternel ikoapa na Bukavu, hein? Juya nini, Juya point d'interrogation. Ma pendo yangu ndenge nazolo baka keza bien bato Suisse, Canada, Texas, Allemagne, France, donc biscan sur Espagne. Je vous dis des gros coucou. Aujourd'hui, je reçois pour vous un homme de Dieu. Mais n'ayant bien la casquette mi balai, c'est un homme de Dieu. Je regarde mon invité du jour à qui je dis bonjour papa Albert. Bonjour, c'est Tiffany. Oui, c'est monsieur Albert, le pasteur Albert. Donc, bah, titre, on a surtout Sangi Selaye, il est marié. Nathalie pour le papa Albert, est-ce que ça va? Oui, ça va bien, par la grâce de Dieu. J'ai fait bien la présentation. Assez bien, peut-être moi-même je peux également ajouter. Merci beaucoup, les téléspectateurs reçus dans ce moment. Je suis Albert Kimbongila Ndouakoulou. Je suis pasteur. Je suis également magistrat, conseiller à la cour d'appel. Et à part ça, je suis marié et père de 4 enfants. Waouh! Mais pasteur Albert, il s'est honoré années de l'autre parce que au côté na Katia les Nazaréens, bande kobazo landayo par-ci par-là, to lukio mingi. Bino batamipe konya sur le marron na mipe quoi. En tout cas, merci mingi avant tout bande émission. Nous avons salué fidèles téléspectateurs na biso nyoso bazali à travers le monde. Sur une remise à biso parce que émission yo télé yo les Nazaréens tout ce to adoptango et communauté type yanga et communauté type ya biso et on a bien nous avons biso à travers le monde et zalao bazan Europe et zalao bazan les États-Unis et zalao bazan en Amérique et zalao bazan en Afrique et zalao bazali côté même en Australie, Océanie. Na kombo Yesu Masia na pesi bino bambote mingi tika ete nzambe ya pambola bino abondamment au nom de Jésus-Christ. N'importe chopo pesi mbote. Na pesi pe apote chopa bambote mingi. Pasteur Moïse Bia. Na bosaniote pasteur Moïse Bia mepe na bosaniote. Pasteur Moïse. Na bosanipete pasteur Moïse ya Bukavu. Tokobosa na pete pasteur Pierre Lemba ainsi que pasteur nyoso, serviteur nyoso ya Nzambe, pe fidèle nyoso ya église renouveau évangélique place Tozali. Merci beaucoup. Mais les lots ils ont vraiment le cambou ya mikanda na mon papa Albert aye na tozana moi devant mon vous voyez nous les chrétiens nous voulons un peu mélanger les choses ou bien ignorer d'autres choses. To linga ki un peu to benga pasteur, pour to bengi mutambeko, oh bengi mutambeko. Mais to bengi pasteur na ba titre na yenyo surtout amekape ko ba metika no to bila no nuye moko. Pasteur Albert lelo oza pasteur, ozali pe ndemo lobi ozali magistrat. Oza magistrat. Comment au combinaka tous les deux bilo quoi parce que bat bandi makabino te bato mibeko boye la biso na kati na musala na nzambe boza la pasteur mais quand on explique sur ebandaki ndenge ni na mu pousser dans une minute comment ebandaki pour oza la pasteur est-ce que nzambe mutabenga kio na magistrature yo mu mto kenda ka to babenga ka na magistrature pour mama nzambe zaka fo nzambe benga bon na magistrature. Merci mingi sœur Tiffany pour la question yo tuningai ezali question moko ezana mutu ya mingi pambate actuellement na mboka na biso ezala même na Kinshasa ezala même na ba province population mingi bandimaka te ke ba magistrat basambelaka batu mingi bandimaka te ke parmi ba magistrat tokoki kozala mpe na ba pasteur mais soki nafandi natangi bible malamu tokomona ke bible eza koloba ke ba magistrat bazali ba serviteur de Dieu. Ce n'est pas pour rien que biso photo to sabango ke to éviter ko sala mabe. Eri koloba nini sœur Tiffany. C'est que le fait ya ko juger ba magistrat ou bien ko juger ba magistrat ou ba serviteur ya Nzambe batu mingi baza ko kwea na péché
pamba te nzambe ye mwaza kolobaki yo ozali nani po o juger basali na ngai soki nange loba mpo na ngai moko avant nakoma pasteur nasalaki liboso droit nasali baklasse na ngai na Kinshasa dans un quinoa nabotami mpe na Kini nasali mpe école primaire secondaire na Athénée de la Gombe oyo ezalaki kala Athénée Royal de Kalina. Napesi bana Athénée de la Gombe napesi bandeko nyonso bana nyonso baleka na Athénée de la Gombe bambote mingi ope mingi nasi bayebi ngai parce que ntango nazalaki na Athénée de la Gombe nzambe apesaki kaka mwa ngolu wana ya kozala chef de classe ntango nyonso et puis ntango nazalaki na 6e littéraire nzambe apermetaki ke nazala commandant général d'abord ya école na biso wana ya Athénée et puis commandant général ya république nyonso ya Zaïre puisque à l'époque ezalaki ntango ya JMP ntango tozalaki na humanité tozalaki na système ya bacommandant ya école ya ville ya Kine et puis ya pays mobimba nga nazwaki ngolu wana ya kozala représentant ya bana classe nyonso ya Congo mais na Kine ntango nasilisi sikoyo baétude secondaire na ngai nasali droit na université ya Kine puis na université pe ya Lubumbashi ntango nasilisi nazalaki nommé na magistrature nasali na Kinshasa nasali na Kananga nasali na Kolwezi nasali na Kale sikoyo nazali na Bukavu mais avant nakoma na Bukavu ntango nazalaki na Kolwezi mokolo moko boye na église oyo nazali kosambela tozalaki na prière bapaster bazalaki ebele ntango baza kosambela prophétie ebimi prophétie yango ebimaki na kiluba kati ezali langue oyo elobamaka na Katanga kote ya bakamina kuna na église wana ezalaki église moko euta kote kuna paster na bango moko aya kote ya place na biso ntango sikoyo ateyi aza kosambela prophétie ebimi la profession ebimaki elobi ke non mwana na biso Albert nzambe alobi ke yo ozali osali na biso okokoma pasteur ntango akei nayebisi sikoyo pasteur ya église o place nazalaki révérend pasteur Mufika ye mpe père spirituel na ngai ayebisaka komoni Albert nayebisaka o nini ke nzambe abengi yo na ministère soki olingi toconsacre mbala mwana yebisi te il faut nasala liboso théologie c'est-à-dire na comprendre natanga makambo ya nzambe te mais natanga bible malamu na comprendre yango malamu voilà na souligner eloko moko la bible est à la fois spirituelle et matérielle soki osali théologie oba te ozotanga nzambe te mais ozali kotanga nde baaspect maintenant ya compréhension ya nzambe oyo eza na kati ya bible. Parce que Dieu aussi azali spirituel. Pendant que comprendre, il faut comprendre la théologie. Mais la théologie ça permet de comprendre maintenant malamu ba aspect nyonso oyo ya nzambe ezala kati ya makomi na ye Bible. Ya on a sali théologie pendant 4 ans. Tant on a ici a consacré ngai pasteur. Na comment il pasteur de moi. Donc vision ezalaki ngai moko pe à part pasteur ba ressemble à l'église ressemble na Kolwezi mais quand j'étais à Kini mukumusu nazaki na nini na pacte de book alinaye ko dans enseignement na église yo il y avait à l'époque une église là-bas il ressemble à kuna comme goya maman moi na kati église wana tant on a tué le beaucoup boye na ressemble à maman na benga papa na mon temps tombo liboko moto moko makasi za kubima na liboko na yo donc molimo sa de bisinga ike yo oza mosali na ye ya mona temps na tena konti na nyoso wana asambeli pe nzambe ngai moko na moni ke no nzambe tsainga pa ya mona na ndimaki asambeli ngai ya mona leo babenga yi pasteur magistrat pasteur magistrat magicien te mais pasteur magistrat non magistrat comment ndeko kwa bangi ya pasteur magicien te magistrat. Voilà papa otangel makambo nzambe osali théologie onangambo mususu pe osali mibeko. Tango sangisaka yango mibale
différence ni okoko biso ke na mibeko na tangi na comprendre boye pe na bonzambe na tangi na comprendre boye nzoka ne na lebandelo beti biso mo libaku olobi ke bino ba magistrat boza basali na nzambe papa na ngai bokomi basali na nzambe bango na ni na batoje o ba pasteur balatelaka biso bino pe kuna na magistrature bolataka batoje yango bokomi basali na nzambe. Merci mingi pour la motuna lelo soki nalobi ke ba magistrat basali na nzambe ezali te ingati naza koloba mais bible ezali nde koloba yango tokotanga ngo même après mais faut toyeba eloko moko ke le juge suprême ezali nzambe ye moko soki totangi biblia na Genèse chapitre 18 verset 25 Genèse 18 25 okotangela biso yango ngwana yozo lobaka na Genèse chapitre 18 25 tu peux comprendre que première mention ya juge suprême et ça va s'appliquer na Nzambe Yemoko. Nzambe Yemoko azali le premier juge mais Genèse 18 25 pardon papa Albert Nalumba Ntotangi loin de toi de faire une chose pareille mettre à mort le juste avec les méchants en sorte qu'il n'en serait du juge comme du méchant. Loin de toi, c'est lui qui juge toute la terre, n'agira-t-il pas selon le droit? Amen. Ok. C'est lui qui juge toute la terre. Théo, on sur le plan spirituel, sur le plan biblique. Toujours là, c'est que juge suprême, mais ali Nzambe Yemoko. Mais Nzambe Sukoyo, après ça, Sukoyo fonction là, après ça, maintenant attribut là. Na mokili oyo na biso ba magistrat après ça kende ya yemoko après ça on na ba na Israël mais pour le moment Nzambe après ça sukoyo attribue wana maintenant ya justice na biso ba magistrat ce qui fait que tant que vous allez kosambisa batu wana mokili vous allez appliquer pe parole ya Nzambe vous allez appliquer pe mission oyo Nzambe après ça biso batu na kati ya mokili to ko juger assemblable nabiso. Voilà. C'est pour cela tant que toujours ça la musala wana. Toujours ça la d'abord au point nabiso moko non. Toujours ça la ngo pour na lokumu ya Nzambe. Ya mwande bible za ko ba magistrat, bazali pe ba serviteur ya Nzambe. Mais malheureusement na ebité katikati nabiso magistrat ba mususu pe batambola bana muté bazali. Mais donc comme on a papa Albert différence ni oyo zui kati na magistrature na kotanga cours ya mibeko na kotanga biblia différence ni yo sali bon différence amone les alliés que la bible ezali makomi et witi et pai ya Nzambe ce qui fait que la vraie justice tant qu'on a appliquer bible au moment où on a la vraie justice. Tandis que justice ya mokili inspiration on peut witi la Bible. Parce que tangi Bible loi mingi tozali nango. Au moment que ba loi wana izo kokisa makamwa mke na mibeko ezali na kati ya Bible. Ezali kokomisa makamwa mke na ba recommandation oyo eza na kati ya Bible. Na option même exemple moko ya mke. Par exemple l'adultère kozwa mwasi ya batu ezali péché loi pesa ko condamner yango c'est-à-dire que muto ya bala akwei peut-être na mwasi ya bala pe ou bien bala te muto na commettre adultère so je même attend meurtre ou bien assassinat même si la bible les autres kokana bible les autres kokana na mibeko mais la grande différence mais ezali nini biso na niveau mener la justice on n'applique pas la Bible mais nous appliquons maintenant la loi. On est les alliés lexique des termes juridiques. Oh, ils ont été dictionnaires de l'homme, mon mingi, ou ma tata, ou mon noir. Mais à part ça, moi ma tata, bien mon boyo capable magistrat n'inga zolo baba moi ma tata. Ou mon on a quatre mais on est sous les années de la loi, on doit appliquer la neti ou les alliés loi il y a 10 janvier portant protection de l'enfant et dispositions complémentaires. C'est-à-dire na Congo sukoyo ban na bazaya âgé de moins de 18 ans. Baza protégé d'une manière spéciale par loi Oyo. À part loi Oyo, tout ça, sur la loi Moussou, tout ça, ils allaient des lois, il y a 2011, et reporté organisation des élections. La République démocratique du Congo, même quand il y a élection, ils appellent la loi Nango. À part loi, tout ça, sur la loi Moussou, ils ont reporté
organisation, fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire. C'est-à-dire, nous avons tribunaux, nous avons parquet fonctionnant. Loi m'a pèse à prendre yango. À part ça, nous avons la loi constitutionnelle. Autre bien la constitution, ils appellent loi. Code du pays Zali. Code du pays Zali. Albert, ça n'a pas de différence entre code et loi. Différence c'est Zali. Yango wana quelque chose comment? Bon, le code de la loi. Le problème est wana, ils ont ndengi moko mais ils appellent comment différent. Ils ont ndengi moko ndengi loi et outaka na parlement. C'est-à-dire qu'il faut soit le gouvernement a proposé ça, la proposition à loi, ou il y a gouvernement, il y a un parlement, député peuvent proposer la proposition à loi. Ce qui doit avoir le parlement maintenant a voté après vote. Loi maintenant, il est qui dans la présidence pour la promulgation. Chef de l'État a promulgué on a loi. Tandis que ce qui code. Code des code de ma famille. Codification maintenant loi c'est-à-dire code de la famille. Code de la famille, ils allaient codification, il y a mis béconioso où ils allaient porter sur la famille. C'est la loi sur la famille, mais il y a un code de la famille. Il y a seulement des cas qui font là-bas dans Nzambe, to peuple, au Baolanda biso bayo kaka komba les karabon kaka wa bazoye bate. Papa Albert mingi to kaka batu bavandi la kamingi. Ba droit na ngai nazo kolobela ba droit na ngai c'est une différence entre magistrat na avocat magistrat zanani avocat pe azali nani voilà merci Sœur Tiffany pour la question et ça question que na mutu ya mingi pambate population mingi ba la différence entre magistrat na avocat. Il y a un magistrat, mais il y a un maître. Même si on a un maître, non, mais vous avez un billet sur le noir avec les rabats blanc, mais dès que vous avez un maître. Différence fondamentale des alliés en gros. Un magistrat, azali haut fonctionnaire de l'État, azali nommé par les chefs de l'État pour exercer justice au sein il y a l'institution judiciaire où on est magistrat. Tandis que avocat, ils ont fonction libérale, c'est-à-dire mutoyo a sali droit à l'université, a eu diplôme maintenant en droit, a commis licencié en droit, soit comme avocat, a aucune ça demande na barreau au yalingi. So, bien à travers la République. Tout ça, il y a Kinshasa, il y a Lubumbashi, il y a Bukavu, il y a Mbujima, etc. So, il a pessi demande à déposer maintenant le dossier. Bâtonnier dans le conseil de l'ordre pour étudier en gros. So, il y a que candidature est valable, et puis, il a prêté serment maintenant devant la cour d'appel. Devant nous les magistrats, si on va prêter serment comme maintenant avocat, tu peux essayer acte maintenant serment voilà, à commis sur avocat. C'est ça maintenant la différence première. Deuxième différence, c'est que Bissot magistrat, comme nous avons tout ça, aux fonctionnaires de l'État. C'est l'État congolais qui nous prend en charge et qui nous paye. Mais tandis que l'avocat, ils ont fonction libérale. Comme privé, bango, bafuta makana honoré. Oyo ba client la ba futa ka bango c'est-à-dire so ba sambelio akeko plaider pour yo olonga te il faut futa yo ata longité na futa olonga pour obligation bazana to ba na français exacte obligation de résultats mais ils ont obligation de moyens c'est-à-dire que avocat faut ça la nyuso ala samaye les nyuso ya tanga na classe pour que yo gagner mais si vous gagnez vous avez obligé futa yo mbongo na. C'est ça la grande différence. Wana sozo ke nekaka na mukuse nde magistrat, pasteur magistrat, azolo bela biso kanga bia yo ba pa certes fana ba di pasteur magicien, te magistrat. Papa Albert, tozo combiner un peu na Bible. Yo za mosena nzambe otanga ka Bible za pasteur, oza pe magistrat. Tango yo tanga ka Biblia, ba juge pe bazaki na Bible. Juge nini yo mona ka vraiment na boina tout na ona nango tango tala ka ba juge na epataka yo vraiment na manière na ensemble ça tozonga na Biblia juge nini oyo aipataka yo tango tanga ka façon ya salela musala na ya libeko bon eloko na te koloba ya ngwana soto zongi na Bible et c'est que
juge suprême eza d'abord Yemoko Nzambe. Mais à part Nzambe tango Nzambe aponaki peuple ya Israël comme peuple ya Tchaki à part amila kisaki kuna. Ce qui fait que dans l'organisation politique il y a ban à Israël. Il y avait ce qu'on appelait les Sanhédrin. Sanhédrin c'est biso les cour suprême. Et ça était tribunal le moko suprême il va juge. Kuna maintenant il y avait bateau bazali ko jouer rôle ya juge kuna. Tant bazali ko jouer rôle wana bazali ko appliquer mingi la loi israélite. Bazali ko appliquer mingi ba commandement ya Nzambe. C'est différent avec actuellement si ça va appliquer plus ba code ba loi de la République. Même si on a en dehors du pays, dans ces pays, dans les mboka mususu, il y a des lois spécifiques qui sont appliquées. Donc, ce qui fait que, tant que les Israël, ils arrivent à juger dans le monde. Les juges, ils arrivent à la Sanhédrin, et qui vont participer maintenant à la Sanhédrin. Ils arrivent à une classe religieuse maintenant juive. Donc, à l'époque, il y avait des juifs, il y avait une grande panoplie maintenant il y a classe politique parce que belé tous dans script tous avec nos mususu etc parce que jouer au rôle voilà mais par après sur le talibien la Bible il y a un livre de juges ba juges dans la Bible on a parce que magistrat ba juges on a jouer au rôle il y a ba administrateur il y a ba gouvernement pour la même ban à Israël la victoire. Parce que jouer tes rôles, il y a des magistrats, nous devons jouer les deux. C'est ça maintenant la grande différence. Ce qui fait que, ce qui fait que sur le que parmi maintenant, Jésus dans la Bible, exemple, nous trouvons il faut nous rendre exemple de Jésus parce que sur le temps la Bible est bien. La Bible dit que Jésus-Christ c'est lui le juste juge. Mais bien vous le que Jésus Nzambe mo kaza excellent juge. Mais quand la lata que lamba pembe. Azo c'est na biso couleur ya pembe nzoto bomba. Bon bino ba bozo reconnaître pasteur Albert. Perception de signification pourquoi différence wana ya moyindo nyonso tutu mais ya pembe parce que ba tajija rabino ba lobaka ke mwindu vérité mukie. Pembe lobaka ka vérité mukie. Mwindu loba lokuta ebele ne ba qualifier kabino selon o etambola ba la metoza na mutamibe quoi. Te différence za ngo c'est bonito jezalaka nyonso noir. Tous les noirs là maintenant représentent comme le monde et que dans le monde il faut maintenant tomber ma lumière vérité avec les rabbins là et je veux que ça que malgré mon livre les dans le monde mais rôle mener en justice exactement comme ma vérité il y a d'autres chaque maintenant rabbin on a pembe pour nous mener la vérité vraie justice maintenant mais néanmoins yoka bazolo bala ke bon moi la bala tino ane ngikoloba mwindu ane ngikoloba ke vérité ezala pembe ngoloba vérité za mtia mwindu lokute za lebele so yoka ngo mais tu yoka comme pembe on les a ignorance on ni ba les ont dit mais le grand problème maintenant qui est là il faut que tu vas comprendre c'est-à-dire que justice et peut s'aligner place sur maintenant obscurité maintenant les alliés il y a un moment de là que malgré le monde des autres malgré le monde mon bout de mais biso maintenant rôle n'a plus alliés tout mais maintenant monde de paix tout mais maintenant monde maintenant justice. C'est ça vraiment la grande différence. Merci Yamboto Kota na ba fait o tozo kutana na yango lelo ba fait moko un peu un peu courant na ba ndako na biso na ba veni na biso bisika tozali même bisika bozali tika to tuna nanu papa Albert. Papa Albert so tozo nso na to kotso vraiment na Biblia au vivre na époque wana to tuna usuko papa Albert. Yesu ba ko ebisa e to futa mpako. To futa te. Yesu atomboli mbala moko ebisa batuna mibeko nini oh ya kaisa bo pesa kaisa ya nzambe bo pesa na nzambe soki ezalaki yo nde bazongisa yaki lingala wana etanke moto yebi mibeko malamu réaction na bon réaction ezala nde na hotel goloba que justice ezali balé justice ya nzambe na justice ya mokili biso to ça la justice ya mokili
kasi wana bezalaki ya mokibali ke mpe bakanga ye te babanda kolukela ye su likambo nini bakoki kozwela ye bayokolakisa ye mbongo ezalaki ya mokili ezalaki su ya lola te na kati église te eske tofuta mpako po bino mpe bosengaka biso tofuta mpako eza ya mokili tofuta mpako to tofuta te lobela biso yesu alobi selon ye alobi ke ya kaisara bopesa na kaisara ya leta bopesa na ya nzambe bopesa na nzambe siko lingala bongo yesu azongiseli yo zwa ye lokola ozalaki na ntango wana réaction tu comprends c'est la raison parce que ils sont allés nzambe papa Albert oui ba magistrat ba seki na banda après on s'est trompé c'est-à-dire que nous sur le baka ils allaient vérité comme nous sur Yesu aloba nous sur eza makumi ekomami oyo Yesu ngwa comme ça nous sur les allés vérité Yesu on s'est trompé c'est là nous urbanine pour na biso tozana mokili sikoyo faut toujours différence entre oyo nzambe na oyo ya mokili. C'est-à-dire que nous devons respecter, nous devons déférence envers maintenant les autorités, nous devons maintenant honorer nos obligations, nos devoirs vis-à-vis de l'État. Honorer maintenant nos devoirs vis-à-vis de l'État, il faut foutre maille, il faut foutre courant, il faut foutre maintenant taxe, il faut foutre impôt poignet. Parce que tant que nous avons un sur ça comme ça à l'État, nous avons droit mener à salaire. Mais pour ne pas foutre maintenant, nous avons traité la taxe et l'impôt. Mais si nous avons foutre la taxe et l'impôt, nous avons dit que nous avons foutre le volonté. Moi, je suis en train de vous arrêter. Moi, je suis en train de vous arrêter. Moi, je suis en train de vous arrêter. Azana raison, azana solo. Totel miliboso ya Salomo, au babengi motona boanya pe na mayele, azui fait. Ya basi mibali wana oyo batelemi liboso na ye bazowelela soko otangi mayele ya Salomo te selon yo na totangi mibeko bayelo likambo bongo papa Albert okosapuye ni na code nini okosapuye na fe wana parce que oza mosala na nzambe ebi lisolo wana evandi na 1 roi je pense 3:16 ebandi na 3:16 je pense c'est Tiffany omoni nga naza mosala ya nzambe na kosala mpe mosala ya leta mosala ya justice na otekoyebisa bino awa te ke na niveau ya justice oyo ya mokili toaplikaka souvent loi na bakodi na biso oyo ya mboka na baloi mosusu international oyo République démocratique du Congo a ratifié. Par exemple makambo bakodi baloi oyo ya CPI comme tu ratifies en chez nous aussi on applique cela. La convention de la Genève etc. On applique ça aussi au Congo. C'est le fait que si on a même un dossier en Dengwana. Première chose en tant que pasteur chrétien, je dois d'abord prier. Nabinzambe, pesangai mayele, pesangai sagesse pour interpréter loi oyo mokili, pandengi ngai na lingi, mais ndengi oyo ko sala ke loi et s'applique même malamu et ko s'appelle kimia na mabota. Na on peut se prendre l'exemple mo ya mokili. OK. Quand j'étais à Kolwezi, nazalaki président kuna ya tribunal. Mon comme papa mon bébé moi na ezemi. Moi nazali na 22 ans la fille. Garçon a tiese mais na 23 ans. Papa on a eu funda garçon habite garçon a moi na ezemi soki moi ezali to pesa ye ba dommage intérêt à 100 000 $. Mais tant que moi na 22 ans. Moi na 22 ans. Mais tant que vérifier maintenant dossier. Tout le monde nous a na génie. Moi na bien na 22 ans. Tout le monde est-ce que yo ndimi papa ye funda on na boyi na lingi mobali na ngai. Tu vois que le dossier, papa, on les a dit irrecevable. Pourquoi? Comme moi, dans les gens majeurs, il fallait papa, tika moi, na yemo ya kufunda. Comme moi, na boyi na yemo kufunda, et que moi, n'a pas allé majeur. Donc, action à papa, on les a dit irrecevable. Mais tant que tu prononces, on met les bandes des agriculteurs. Papa, tombo qui au juge, miyibi, justice c'est la terre, justice c'est la moi, na boti, ngamo, na moni passé, à sixième classe, à comme à l'université, ce qu'on a baby selling moi, na funda, non, irrecevabilité, il fallait moi, na funda. Sur de Zulu à Nzambe, papa, on a vu funda dans la raison. Mais sur de Zulu à la chose, il y a Congo, c'est le moi, on a 18 ans, et qui est sur le plan civil. C'est un avis civil, on la différence entre pendant les gens qui ont une faction. Si vous avez ou bien pour maquiller, papa n'a pas de funda. Mais comme les gens qui ont zé, mais au fond de la magasin, il va foutre des dommages d'intérêt. Wana Azali, selon la loi, il ne fallait pas qu'il y ait au funda. Il fallait des mois, il y ait au funda, oui.
Merci. Différence. Merci Papa Alberto. Telika na un roi wana 3 8 parce que quoi il est pas de quoi il dit solongo malamu malamu mais mec ba moti boso ya roi pour que a katela bango likambo wana. Papa ochotenga biso ezali pénal na civil. Acte wana o bana basi na mibale ba yake zaki acte ni pénal to civil. Pe okoko bimisation infraction evanda ki na kati ya solo ya un roi 3 16 kitati na se ba nini evanda ki kuna ba infraction nini o salama ki kuna. Donc soki tozongi na tangu ya Biblia kuna makambo ya infraction za to tia moneti na époque na biso to be miango awa bon tira ba basi moko boye baboti le tanda kwa wa moko alaleli mwana na kufi mususu akamati azwi mwana muninga ale akamati babandi ko swana esimbi te bakeluka papa Albert to bandi ko samba ye kuna bika ka mwana yo pe koto mwana nga bon bimisi ya biso ezali civil to pénal et puis de débat infraction ni oyo evanda ki kuna c'est-à-dire que sur le plan d'abord biblique dans la Bible maman wa ibaki mwana wana sali des péchés. On les a péchés parce que dans la Bible, on ne peut pas parler de infraction. Mais surtout, maintenant, il y a loi na biso maintenant, il y a Congo ou bien il y a Mukili. Et le problème aussi, dans droit congolais, le fait maintenant, il y a besoin de Moninga. Le fait, il y a besoin de Moninga, ils ont infraction d'abord, il y a volité. Oh. Peut-être au risque de quoi que la dame a volé l'enfant, ou vol d'enfant, dans le droit congolais, ils ont raté. Si vous avez un moninga, au bombier, au kimie, d'abord retenir infraction à violité. Pourquoi? Parce que, Bisson a droit total la définition au code de PC. C'est comme infraction à vol, dans le droit congolais. Ils ont article 79, 80, il y a code pénal. Maintenant, le vol est défini comme étant la soustraction frauduleuse d'un bien mobilier appartenant à autrui. Vol les alariés, ce qu'on jouit et l'autre, il y a mutumu, et l'autre on appelle les alliés mutute, mais l'autre on les alliés étaient un bien. Comme avec un meuble, voilà les alliés vol. C'est comme dans la Bible après l'émission, on a vu la Bible on a Kenyango, on a ce moment-là. Ce qui y bagité et comme ils se vol. Mais pour la caille à maman, azali na mwana né, alali mwana mwana kufi. Azu suko mwana il y a voisin il a volé. Elle a volé. Mais la droit trop ba ils a volé. La droit maintenant maman on a ce qui actuellement a koki kozala poursuivi. Landanga madame. Premièrement pour na infraction il y a détention arbitraire. C'est-à-dire à détenir arbitrairement moi n'a pas tout. Par contre, à détenir. Détenir. Détenir la lingala non. C'est-à-dire que le mot détention maintenant à lingala, c'est-à-dire que à bombi moi n'a pas tout, à simbi moi n'a pas tout, à simbi moi n'a pas tout maintenant sans droit. Ah, papa l'autre si bande comme bakou. C'est-à-dire vol moi n'a pas raté, mais ça détention maintenant arbitraire. N'a pas cet exemple monsieur, ça n'est très rare dans ndako na. Moutouma est au tala, il y a un porte au Kei, au Bimi. On poursuivre soit pour arrestation arbitraire ou maintenant détention arbitraire. Infraction est bon pour la maman là. Si quoi, ça qui est pénal, tout est qui civil. Bon, ils ont pénal dans civil, pénal, c'est pas des civil. Pénal pour la détention à mon abatou, on a des pénal. À détenir illégalement, mon abatou. Arbitrairement, mon abatou. Mais ce que civil. Au Sénégal, à foutre à maman là, dommage et intérêt. Point dommage au préjudice ou à causer le fait que maman n'a pas volé, que moi a souffert sur le plan moral, a souffert sur le plan physique, à mon pas c'est parce que ma botte de moi n'a ou à ce qu'on menait allé civil. Maman va y baguer moi na ou à botte de moi na ou à bomba que moi n'a maman on a mis un dengue à l'ingara. Yaouiba, maman on a eu au Sénégal dommage et intérêt. Au Sénégal que maman ou Moïbi a dédommagé. Ce qui t'ont mis les solana actuellement, parce que ça va être comme ça, super net makambuya qui Moïbi en tout cas font le bateau belé. Mais moi, ngala mona bateau le kaba ibenga mwana nangai. Tout ça donc font un bateau déjà même les solos t'ont mis en cas époque na biso. Papa Albert, maman y a le lengue y a bongo. Azana makambi balé de l'autre côté bomi mwana na ye. Est-ce que mwana na ye moko? Ndenge ya makambi bomi mwana. Est-ce que comme voilà maintenant on a droit tout ça dans dernier. Ce qui montre à bomi mwana.
faut que tu aies volontairement ou involontairement. Volontairement, il y a que Yemoko a joué résolution, a joué décision, il y a volontairement. Soit meurtre ou bien assassinat. Mais ce à fin de la guerre, que moi, on a involontairement. On a un homicide involontaire. Mais il y a une différence. C'est ça quand nous mettons une infraction. Homicide involontaire, c'est-à-dire que au boumi mutu sans que le gars mutu. Et ça n'est mutu dans la voiture. Aux aboya au tout mutu pas mutu la koufi. On a trouvé un homicide involontaire, c'est-à-dire au boumi mutu involontairement. Mais assassinat n'a mérite zandengeni. Au juge décision il y a au boumi mutu. Sur les décisions, les agues na prémédité, c'est-à-dire que au fandi, au bomi, si voilà kende, na luka, na boma mutuboy, ouane zali assassinat. Mais sur les gens qui bêtis mutu kofi mutu na koufi, dit de manière volontaire, ouana ils assument, mais c'est ça la différence. Pasteur Albert, pour la maman, sur le plan pénal, sur on va poursuivre. Pour la moi nous allons là qui on les a homicide involontaire. Pour la moi na au suko entre guillemets à ibaki. On les a maintenant détention arbitraire. Mais Pasteur Moïse, Pasteur Albert plutôt, l'imisa Pasteur Moïse Mutazo na nexo. Pasteur Albert, obi ke makamozo loba et vous allez débat à makas parce que ba magistrat batoma yelo balana Nazaré partout dans le monde entier. Nazo saluer le docteur Alfred Coupé Saye pe mutula mibeko azo la nepso bisika zali kuna na pesio mote bato français. Oui ba ce correction zali bon corriger. Merci beaucoup. Mais Pasteur Albert Totuni sous Mutuna pour nato le baké o les infractions. Il faut te réunir biloko nini. Pour penjo to le baké oyo les infractions et c'est biloko nini to sangisa pour to kanga o les infractions. Ezaka moi théorie mo munene na droit pénal na français mais na osala makasi na ko résumer ngo maintenant na lingala. Donc ce que balobi infraction ezanini infraction na français balobi ke ezali violation ya loi pénale. Et les gouvernements na lingala ke soki obuki mibeko ya l'état na matière où ya ba peine ou ba bengi pénale wana nde soko commettre infraction. On appelle cet exemple. Par exemple, soko beti mutu di kofi sans raison valable. À saluer le côté même si la finga ki coup au beti ma kofi. Wana meneza coup et blessure volontaire. Même a finga makaba. Même soko fingi mutu injure publique. Ne va nous choisir la pasteur ça ne le côté ko pasteur wana c'est un volé. Pasteur wana la dinga kaite makambalo bakawana ya lukuta boy on va dire au finga yi. So il pasteur on a yoki heureusement biso pasteur za na mutema muga munene. Même au fingi na ko pardonner. Mais soko fingi mutu moko peut-être ça ne pasteur était. Ayo ko zo finga na ndena ole kana télévision buna salire na bandi otanga komba pasteur moko finga yi. Asa na droit maintenant pour une plainte pour injure publique. Parce que ça que le gozo de la télévision et le gozo de internet et le gozo de la radio presque pas tout choisir au yoka yango. On est comme isuko injure publique. Ce qui fait que ndenge na uturu na français l'infraction c'est la violation de la loi pénale. Loi pénale maintenant ezali nini? Loi pénale ezali ba loi nyonso oyo ba parlementaire ba joie. Ba loi nyonso oyo on va bien avoir loi complémentaire on va service à l'état besoin de ma hygiène ma cambo peut-être il y a photographie ma cambo télévision ba loi complémentaire soko violer ngo wana soko yo okoi na infraction ce qui fait que pour qu'il y ait maintenant infraction on appelle cet exemple par exemple l'infraction de vol infraction muibi dès na utego yukolobake soko oyibi eloko ya mutu ozui eloko ya mutu sans volonté na ye ozui yango kiminango wana mene ezali vol pour que infraction wana ezala constituer pour que ozala condamné pour une infraction wana il faut réunir c'est-à-dire mutu ayibi il faut dans son chef qu'il y ait réunion maintenant de trois éléments il faut biloko misatu ezala asanisango pour que azala infraction pour que azala poursuivi pour que azala condamné et le quoi liboso sikoyo il faut d'abord élément légal il faut qu'il y a violé loi parce que na droit tout ça le principe moko munene sacro-saint et le bagage na latin na kuchama na français na lingala balamongo nullum crimen nulla poena sine lege nullum crimen nulla poena sine lege ni ko bani pas de crime pas
de peine sans loi. C'est-à-dire, il n'y a pas de crime, il n'y a pas de peine sans loi. Il faut que l'on condamné et zaradja na katikati ya loi. Il faut que peine, c'est-à-dire que mbano va repérer, c'est-à-dire peine va repérer. Il faut ezala na kati ya loi. Et moi par exemple, si on doit commettre une infraction à vol simple, et le quoi liboso, l'ouézo le la vol simple, et le quoi mi balé, il faut autant la maintenant tout bengi élément matériel. Élément matériel les andini. Ils allaient ba fait oyo à commettre. Il faut que ba fait ona et kokana na ba biloko loi isa boloba. Comme loi lobi ke koyiba ezali les vols c'est les fêtes ya kozwa eloko ya mutu sans que y a permettre yo. Faut battre parce que eloko yo sali soki ezokokisana na définition menée la loi. Eloko ami ça tu mena to benga mena élément moral. Faut ta l'intention. Est-ce que yiba ki a intentionnel ma besoin rien dans ça. C'est comme maman moi ça là-bas dans 10 à ça dans ça là. Ake na bilanga mususu kubuka masango be kolongola songo même si bakangi abi azali dans ça là-bas na ngaba kufa en ce moment to condamné été. Papa azali intention libété. Obeti si baba kake. Obanda qui vient jusque là to kangi de biloko ke moto ya yibi. Mais la troisième ezaki bako kolanga. Kenzala na ye. Ngande na pe ba pokase. Te azana nzala c'est-à-dire que akele na bilanga ake kozomela pona les sabana même si tokangi a expliqué que non papa juste dans la bana 10 bana bazo kufa nzala balingi ba kufa ya na ndako buka mena biloko na elanga ya mutu boye tant pour moi de bino asala ki mabe mais il ne sera pas condamné. Donc neti camarade ya mutu mo X aina ndako neta pesa ya kapikuna na Allemagne aina ndako na ye azaki na feti aya osengi ete amoni montre ya kapi na arriva aibi akamati akela tango na feti ngai natala bo mais montre na na luka na tela na TV na nini ape makambo ba internet ko maka direct Facebook direct na teli na mariage na kutie na montre nanga oh ya senga ngateni te donc bo kanga ite na te wana za vol parce que elo na mutu lo beza kaya nini kasa zaki na posa wala taka na feti te non wana c'est différent quand toujours be kaya état de nécessité au moins ba bijoux ba montrer et c'est le mongo ozanango te ko vivre na yo mais nous allons c'est un taliété un jour deux jours papa ya bana be mama ya bana azana bana belende na beta mona moko kaka mona linga kufala nzala asume milipa na basi ya mama azoleka pour mona dia à ce moment vous allez justifier boko kanga été to a o kanga mona tant to samse tant à expliquer to a futa ta dommage te a futa melo moto donc tu as kofunda kufisoni te mutai ofunda ye mina bo a comprendre que mutu azo ki loko mais ça bato mi comprendre papa Albert Bolanda bo yamba na ba bureau na bino bato mu comprendre pena que eloko na nga na ye na pesi mbongo tout ça et puis na moni que botiki te sur le ça là souvent surtout rendre décision puis le juge c'est rendre décision azana obligation ya expliquer décision a été bato baza obligé à expliquer décision to benga mo ba greffier c'est-à-dire il faut que maintenant na greffe greffier maintenant autant de la décision et puis vous expliquer ça comprendre parce que bah des choses toujours qu'ils en français au moins les droits tant que comme on a ils en français moko un peu policier français moko oh ils en non bah nous soit comprendre madame tel so greffier maintenant après autant de la maintenant une décision il faut maintenant expliquer que yo boye ba condamner yo pour la boye yo boye fundaki mais juge amoni que mutu ayiba ke loko no wana asali na nzala à comprendre à cause maintenant état de nécessité à tiquer donc ça si n'est pas d'accord tout ça on doit avoir des recours c'est-à-dire par exemple sur un niveau de tribunal de paix aujourd'hui satisfaction de la décision au ça l'appelle à niveau de tribunal de grande instance sur ça niveau de tribunal de grande instance la kati makambo vous allez d'accord côté pour même makambo devant la cour de paix. So comme le niveau à cour d'appel, au moins que vous ça satisfait. Au ça là maintenant, pour pouvoir maintenant en cassation, c'est-à-dire au ce qui est devant cour suprême, ou comme un micro de Zaïgoya, cour de cassation, comme les mots de cassation, pour amener la cassation, va casser
décision au cours l'appel les autres qui sont des décisions et n'andaki mi écouter. Merci pasteur Albert tozongi sur ce qu'on étiquette na yo disons na domaine na yo na poso na ya mosel na nzambe. Est-ce que tozapi na basel na nzambe belo baza ba magistrat bazapi ba pasteur bazapi ba évangéliste ba prophète. Est-ce que ezali na protection moko boye koza la magistrat puis koza la pasteur. Ezali na protection moko spirituelle to ko bomba mamoko boye to bolamu moko ezali ya koza la pasteur et puis oza magistrat. En tout cas bolamu ezali mingi. Parce que surtout tangi Bible est bien avec ces animaux que je peux prendre même verset les alliés que si l'Éternel ne garde la vie, ce qui veille fait en vain. Et les que ce que vous allez moi en Zambie, ce que vous allez Moussali en Zambie à solo, vous êtes véritable pasteur. Vous allez kotambola na bobangi maintenant nzambe pe na koboya maintenant mabe koboya maintenant péché nzambe akosala ke musala na ope ekinde malamu pamba te biso ba serviteur ya nzambe tozali na mapamboli moko spécial et pour na biso moko pour na ba famille na biso pour na bana na biso pour na pe ba koko na biso ça dit ba petit fils na biso ba petite fille au bas de biso ba kobota. C'est pour cela biso ba magistrat otoyebi nzambe to sala comme ça ndenge peut-être muso yebi nzambe te ba sala neti ngai personnellement chaque jour avant que de musala na assemblée na biso assemblée pour na ngai moko assemblée pour na famille na ngai assemblée pour na église na biso ba pasteur ba l'église ba fidèle assemblée pour na corps de Christ c'est-à-dire église universelle ya monde. Ensuite assemblée pour na musala na tiki ba chef na ngai ya musala na tiki ba collègue na ngai ya musala na tiki ba subalterne na biso na musala na tiki pe ba justiciable na sengi nzambe apesa ngai mayele bwanya pour ba dossier to ko kata et kata mana ndenge moko ya malamu pesa kimia pamba te na ebite ba dossier to kata ka ils ont toujours matata ponini tant de kati dossier moko ganyaka oya ganyaka te andimaka te soudine to za na este ba dossier mingi to za na moya matata za dossier ba wela ka mabele au moins tant pas wela ka 1 cm voisin ka 1 cm bien 1 mètre voisin temi ne wana au moins les habits tumba munene ba ko samba même pendant 20 ans. Bah bandit c'est dans le tribunal de la grande instance bah y la cour d'appel après cour d'appel bah qui la cour suprême dans qui pour gagner mettre au voisin qui voilà mais là sur le Katiango en tenant compte de la loi en tenant compte également équité où a gagné à on dit pas gagner oh non justice c'est la raté mais on va éviter que biso takata comme makambo en tenant compte ya mibeko na on peut ce exemple nous pour nous comprendre un jour maman moko boye aboti mwana na garçon moko boye garçon wana asalaka te sikoyo mokolo mosusu maman moko akutani na garçon garçon aza na ndako te garçon wana asalaka te avivaka na bamoye baparent na ye maman wana jeune fille wana amoni mobali azwi mwana abwakili mobali abi ngai nalebi mwana na yo obotisi ngai oluki mpe mwana te abwakili mobali mwana mobali bali makambo te mobali akena ye pa mwana wana suku akufi mwana akufi famille ya mwasi baye kofunda mena mobali na tribunal o mobali abomi mwana me ndenge nini batikeli mwana ye akei mwana zo akei mwana place atrailaki na ye bebe ya 3 mois bebe akufi ezali matata tant de l'accès qu'ils ont fait mener à moi aussi parce que moi moi ça va beaucoup comme on était avec le mobile wana asala kati mobile wana ça est irresponsable mobile wana azali pe ko lekana na ye place par chaque mois non mobile azali c'est que moi c'est pour moi na mobile akei moi na trimo na ndani wana lobi na tombo yekutangi mwana akufi il a dossier moko matata. Souvent, on a beaucoup de sagesse, mais malgré sagesse, on a loi et l'obinini pour la makamwana. Merci beaucoup, Papa Albert Tokomi Kokita, pour le premier épisode. Vraiment,
yeki qui mena nina nota la caméra parce que ah nazaka un examen à pesaka ni to baneka ko ba ki papa Albert ata la caméra pour ah ils appellent comme examen na interro na ba ki zo ki papa Moïse na témoignage le magistrat Albert topé pasteur magistrat Albert papa Albert dans la question moko mais aba sous question on a tel ka caméra mais eza to sambisanga papa to yo kana avant on a ça na preuve ah tout ça na courité tout ça na tribunalité c'était juste ça l'ambiance de l'émission pour atterrir papa Albert avant ozala pasteur est-ce que ozala likambo moko ebindengo kata kango ezaka bongo te ozaki corrompu to pour na fête mais yo moko consciemment parce que oza pasteur mo senanza e ko liaki kanyaka ndenge lo bakande ko na biso maki keba keba alo bakandi kamo kanyaka ke ah nakata kango bien te na liaki kanyaka to azaki ndeko na ngai to nini wana avoko ma pasteur to juger ote hein to juger ote pour ozaki na mopagana na mukuse oui ou non les explications longues te papa pour que le peu autour na biso lo bana mukuse na tuni yo we to non. Donc c'est un peu ça. Bon, moi je vais répondre par oui ou non, pas mbaté. Et ça, question moi je sais que ma nuance ming. C'est-à-dire que j'ai une chance peut-être na ou bien grâce dans un yango avant la comme pasteur dans un déjà diacre ou ancien de l'église. Quand on a commencé déjà magistrat dans un déjà même ancien de l'église. La bande na diacre on a commencé déjà ancien. Et puis de temps en temps, nous avons déjà exhorté l'église, exhorté la commission. Il y a un groupe de jeunes, même un groupe de papas à un certain moment. Ce que la corruption, ils allaient. Corruption, c'est même corruption morale. Ils allaient, et l'okomoko, et ça la maganango. Si on a bien ça la maganango, nous avons ba magistrat ba elinzambe bali na magistrat musubi ba elinzambe te bazali ba magistrat musubi bazala ke pona kata likambo basile ka ba pesa ngo quelque chose mais mingi peut ozali to kata makambo sans kozela ke muto pesa ngo quelque chose na ko pesa exemple moko ya muke neti mama moko azali par exemple bonne ou papa moko azali domestique azoka salaire moko ya muke il y a équivalent en francs congolais il y a $30 ou il y a $20. Bon, vous entendez, moi, maintenant, sur la corruption, il y a corruption, il y a combien? Je me dis que difficile. Ce qui fait que Ngaï Nazali, de temps en temps, ça peut arriver, c'est que quand il y a il y a mutu na yesu ko remercier o wala za corruption c'est tout avant quand elle comme ninge za rapport wana yebi yango ezali bongo avant quand elle comme non ba yeli na ndako papa magistrat omoni ndenge za comme lupango wana kamata oyo kanyaka o tia na pochi kata yango na faveur na ngai na yebi ke nazana na torme yango lobila ko kekata kuna na jugement asuka ngane na longa na le komela ite wana na yo ndima mote pambate soko so juif présent même bible za ko condamner yango ba présent c'est-à-dire ba cadeau attends qu'il prenne le juge et diminue quand même la conscience. Ce qui fait que personnellement, ce que nous avons plus de 20 ans dans la magistrature. Personnellement, en tout cas, nous avons monté. Mais le cadeau, nous avons pris au 4 ans. Mais avant, il y a un remerciement. En tout cas, papa pasteur, donc quand tu m'as dit bien. Papa Albert. Soit même son bailité. Oui, que les Nazarènes. Voilà, mais pas me dire que personne ne peut après me saler ces alamaki. Mais avant la benga mutuko yela ngai mbongo na sala ka mutera. Mais les Nazarènes la ndama webi. La ndama ka. Siko soki mutuana azotala yo ata ba pasteur Kinshasa. Aboy konzima. Ngamo na weba kena sala ka jiwa ne pane. Ça la preuve au benga ngai to. Ezali kama preuve deuxième examen. Mutuana la preuve. Interro mi balé to ka démission. C'est ça pour constater papa Albert. To comme le au kita. Déjà le bilan 20 ans au salaire voté. To leki. Deuxième question Zali, est-ce que papa Albert magistrat oza na dossier moko kataka likambo na moi mais mutu ana yeli osu na butu ya baninga te ya yo eko kuta na kamo boy osambisi likambo na moi mais
soit muta koya ki soit muto azaki pe na elonga alandio tina butu. Sinon, en tant que magistrat, toujours comme attaque mingi, attaque visible et invisible. On peut cet exemple, quand j'étais président d'un tribunal quelque part, na Katari Kamomoro, bateau bazali condamné, bazali d'accord. Comme ça, j'étais chez moi avec ma serviteur en Zambie un dimanche, de Outaki église, de Outaki temps de zoni chez moi, tout lié. Tant que nous avons bimanandaku, mbula mwa miki bandi ko beta. Tant mbula zo beta ba tindeliga ikake moko ya terrible. To nazo bimaka ka boye, kake pesa boya. Na kitika mutu, kake liki e continue ndako. Et luki kuna ngawa ya bande luki banda na bala bandi ko ganga to kufi. Ba ikena lojet ta kuga ikati kuga, même si lojet ta. Na bimbi na ba to sambeli, to kumisi nzambe, to kumisi. Quelque temps pour ne ko boyo no mutu datinga ikake. Abiki makamuni nakata yango malamu te. On nzamba poser ça parce que na ibili kamuté nakata yango aname conscience. Na zwaki mbongo ya mutu te na tali ki wala ina raison mais oya koyaki akwaki nga ikaki. Et ça venga ilote. À part ça na bandoto somo to zo baka okati makambo mo na ndoto obandi ko bunda soit na leopa soit to bandi ko bunda na lio na butu mais omona ka bomi lio yango bomi leopa. Et là ça ka elonga. Merci beaucoup pasteur Albert magistrat à longi examen naie. Naïpte soka longi ya ta longité ba wana ba magistrat mutu akotuna mpe ba kokata makambo na bandeko ayamba pour les Nazarene landa makanango to boyi ba ya kozwa biso nga la ligne droit de réponse pour na monsieur Albert na dossier na nga ya 1980 nanyo to komi na suka conseil ni européen nan parce que tozo promettre bino que deuxième épisode ezali wana bisika wa pito hotelisa makambu ya mibeko o etali libala. Ndenge to mona kabandeko babala na ka na ba l'état est-ce que ça normal pasteur azar magistrat azala ko biso est-ce que ça normal bibliquement il faut que nous na libala na l'état est-ce que bible pesa ko approuver yango pour papa il faut que ko lengela pour azaka kamwa question bible pene biso que libala il faut que ndeko za l'honorer na l'état nyonso ane bongo ato koma na makambo matata papa kufi e komi ko wele la mama kufi azaki na mombo mengo ko leka papa et beti ba problème e komi likambo otinde la papa Albert Kake est-ce que ça normal likambo ba section est-ce que ça biblique ça normal et senge ndenge nini papa Albert okopesa ba ndeko basi ba mama to pe ba papa procédure ndenge ni ba ko kolandela makambo etali héritage surtout likambo héritage papa Albert bozo kango ebele ha toujours kango mingi za domaine moko ezo tsami kakatano na mabota mingi na conseil yo pesa avant même tout comme mkolona to ça l'émission ngo te pesa ka goût comme sous lobaka tozabana na nzambe lokola baboyeli ngai nzambe moko mobali na nga toni okama kimena moni famille mbale ezowelela na tiki kaka nzambe moko kokatela nga likambo yango en matière de succession ba mama mazala ba droit lango bano wabotami na libanda pe na kati ya ndako bazana ba droit na bango na libanda c'est-à-dire pour le moment différence des soutenir le code ya kana loi kalizaraki bano wabotami na libanda bazala benga bango les enfants incestueux ou bien adultérés ou bien des enfants maintenant nés au mariage. Bah on va dire na droit ya bazo le côté mais sur na loi na biso la code de la famille na biso ya mikolo ba na biso za la ya ndako ezali ya libanda bango nyuso za na même droit comme peu moi sur babalaye azape na droit ko bala on faut babalaye devant officier ministère public wana to kolobela lobi papa Albert soko lobi déjà lelo ekokene msika lilo basuka conseil européen na ba maman ba iba ba bébé bon so akufisi mwana batandako awusuka ndenge maman ba iba ba bébé ezali madame to paso to tangi na bible ko mona ke exemple les amingi mais comment payer commerce ça ko botate ba sambela ki nzambe nzamba pesa ki bango bana so de juka ya maman ya Jean Baptiste so de juka ya maman ya Samson et les autres au mona ke nzambe ya pesa ki bango bana ile ona usengela bango ezaka ke ba sambela nzambe après ko sambela nzambe nzamba pesa ka pe suma yele na médecin ba gynécologue pe ba OK merci ba kamusu esenga kaka yelo ko mko omoni gynécologue peut-être opération miomba figo les ko déranger ako ko longola facilement okomona pe tutche lo beaucoup boti ya na kopesa conseil bon soki mwana na yibaki o lobito lo bako yibate na arranger soki parce que mwana azwa ki wana baki niko détenir ça ba infraction ko ba soit enlever un enfant soit arrêter ou enlever ou bien ko détenir siko mwana na détenir ake kufela nda
Ah, voilà, mais commis grave. Voilà, on a poursuivi maintenant pour un meurtre. Meurtre, c'est-à-dire ça homicide, on les a maintenant grave. Peine des gens qui ont de 20 ans à perpétuité. C'est-à-dire prison à libérer, tout ça, prison à libérer. Merci, numéro de téléphone. Et puis conseil, on va passer à magistrat. Magicien, magistrat. Ah, là, c'est le numéro de téléphone. Numéro de téléphone. Numéro de téléphone. Plus 243. Plus 243. 9 71 094 67. Pardon. Plus 243 99 71 094 67. Maintenant, pour aussi cette émission, premier conseil na ma collègue na biso magistrat en général. Musala tozo sala to yebi keza musala moko eza ya nzambe. Attribuer à justice, c'est attribuer à Nzambe. Nzambe appelle ses bichons momentanément. Parce qu'il arrivera un moment où Dieu va récupérer, attribuer à justice. Après ça, on a Seigneur Jésus-Christ et Jésus-Christ avec les saints. Ils vont maintenant juger le monde. Mais avant tout, comme on a ma belle, on a mokili, Nzambe appelle ses bichons mission. Il faut tout ça, on a Nzambe, na koto ça le Nzambe. Koto sape mibeko ya mokili. O azali na raison, pesa ya raison. O pas azali na tort, pesa ya tort. Bandeko na ngai, ba collègue magistrat. Pour na pe population, ezala ya Congo, ezala ya monde. Faut to sala ka confiance na justice. Pambate musala la justice ezali facilité. Neti ngai personnellement, naza conseiller na Cour suprême. À part musala na ngai ya pasteur. Mais la musala nangai maintenant il y a juge na komaka ba jugement presque ou bien arrêt presque chaque jour. De la commande moi en classe na commande ti professeur à l'université. Je dois lire chaque jour, je dois vérifier chaque jour, je dois maintenant rédiger chaque jour. Pambate sur aujourd'hui dossier pour mener na momingi ba sanction pesala. Na makache to sala kana sur la population soit une dimension à vous décourager parce que oh non, justice la raté. Wana zo rendre biso maintenant mauvais service. Pour la justice comme madame na Congo, il faut que la population yimwa croire na justice yango. A croire que magistrat oyo bazana kati ya mboka bazo sala musala comme il se doit. Mais ce magistrat sala musala madame te comme il était pour le bas. Ba voie de recours ezali. Au que de l'appel, à part appel, au que na cassation, Cour suprême de cour de cassation. En tout cas Nzambe a pambola bino mingi na komba Yesu Masia to itro lo babwe. C'était le pasteur Albert, pasteur magistrat. Na Bukavu, yo na biso mayele comment soko monique c'est délicieux soko monique aux appels na ba sujet ba terme sous to débattre na monsel na Nzambe et que ça la bien soko zape na ba conseil moko ya dossier za nango ningi otuna là mso bazo bayo ozo comprendre te olingi pasteur Albert apesa yo mo ba tinel ya moi mayele que ça mayele bo ça ma conseiller ngai conseil juridique n'est pas conseiller juridique donc azawa naza pasteur monsel na Nzambe ezate ka websa opesanga mokimo mba ezala ngai akosunga bana na Nzambe donc to le kisi po to epsa bino ke azana ko ke osungo même na conseil na ye même na orientation moko boye ya biso bana na Nzambe po aza ya biso Nzamba taki yake ne puna pamba te eza pona à l'exception na musuni pe na molimo donc ezali droit pe devoir na biso envers ye donc tozo sengango. Pour aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin. Je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Je salue tous ceux-là qui étaient devant pour la émission Oyo. En tout cas, abonnez-vous, abonnez-vous. Vous s'abonnez massivement parce que bon, on a biso degrés au commun. Il faut payer à la degré à abonnement. Il y a un des hôtels, ça réellement vraiment penzande. Bolingi peut besoin de rien parce que ma paye en Zambé ezalité soki toyambi pasteur Albert alobela biso makambu ya mibeko pe ya molimo. Hakuna mubaya ya Mungu. Mungu iko bien sana. Mungu iko bien. Ata bosekinga Nzamba za bien. Mubaya Mungu iko wapi? Merci, nous sommes arrivés à la fin. Maman Maria Mpiame Binono Sobisika Bozana Kichasa. Nalingi Bino Mingi Chao. Et papa Ambroise aussi. Malgré sommeil, à l'inviter pour filmer biso Nzamba Pambolai. Bye bye. Aza mwana moto te po akosangai
abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien, le nazarien, le nazarien. David Nzamba ayebana kitoko kuma mukondima atako babakola ki mafuta na musakoli